nakati ou le maman passe maman okotanga na ki fanatisme na flattement mo nzambe papa mboso alobaki ezala théâtre te na bandelela ka papa ki c'est pour yeba que ezala théâtre te là oloba mutu mobo azaki mangiste te afandi faut expliquer bien papa Simon Mangu ya 1991 asala nini akufa azana nkamba na kilongo alali kuna corps mystérieux donc oyo batu bakina rotala température 37 ye wana lisuma okanga lisuma ofunga mais papa Simon Kimbangu ye wana zonga kilisu na nzoto papa Simon Kimbangu kianga ninenga lakaki ke nzoto oyo kokufa mena ko zonga lisusu mboka na yo pe le ba ya yo mais na marque batu bakomisela Lumumba basaka déjà lisumu basaka déjà lisumu somo ni mboka zo beba boye eza po batu balobaka Lumumba tozozonga pardon tiens en pause OK mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Lipamboli uye mona na katempeni mama kantelobi Koleke mapapu, masopi mafuta Toko kesi ana longo na nzambu uyo mabenga na makoni Aza mwana motote po akosangai Abongwa ni pete po awangata le nazarien, le nazarien, le nazarien. Shalom, bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, de l'actualité qui se passe ici, chez les Nazaréens. La vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu parce que notre invité est déjà sur ce plateau, Papa Kiessé. Et on se retrouve tout juste après, à travers ces cantiques. Je signale déjà que derrière la caméra, c'est notre bien-aimé Alpha Gédéon, le frère Gédéon. Et dans le montage, nos bien-aimés qui sont là-bas, donnez-nous un cantique pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Eli, toquei a roda. Solta acima, solta acima. Controle o saco. Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalikina katela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Tika
Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, wana nini? Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Au départ, je disais que je suis avec Papa Kiesé. C'est Cantique a fait plaisir énorme à celui qu'on appelle Papa Guy là-bas depuis l'Afrique du Sud, Maman Lauriane, Tiffany là-bas, Zoé, Osako à toi. Ma petite, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ. Tu es vraiment à moi, Ndoye à moi. À moi-même, Nikab, Ndeko Bobele Mokon, Kola Pesanga depuis les Issa. Maman Betty Kokele, à Maman Fouratabou. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ, ma maman chérie Betty. Tu le sais que je t'aime beaucoup, loin des yeux près du cœur. Et toute ma famille, je vois Andris, voilà, tous les enfants. Je vous aime bien de l'amour de Christ. Je regarde déjà Papa Kiesé, Nalobi, bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé moi, volume s'il vous plaît, Papa Kiesé. Santé Zali Malam, on a combo à Tata Simon qui m'a manqué. Mikole Belé, hein? Vous avez une vous avez un bon mot. Vous avez un bon mot. Comme Papa Simon qui m'a un bon mot. Bishop Peter a un bon mot. Bosso Akoufi. Papa Simon m'a Akoufate. Pour l'Iwa Corona Moïsaï. Papa Simon m'a Akoufate. Akoufate, Corona, Akoufate. So Moutamonik Akoufa. Wana Oyebi, tu as un début émission. Hein? Soit tu as dit à te pousser dans le bakake, tu as tes missions. Bon, au maman dit Kambuka, Kambuka, Batine, mais tu as Simon qui m'a Akoufate. Akoufate, il y a des ways à ma communauté. Il faut qu'il l'ongo au sein, Nicolas. Qu'il l'ongo est formé. Qu'il l'ongo est formé. Pourquoi ça va être miroir? Tu es en stop, tu peux s'en embouter. Système Kaya, au combat tata. Merci. Tout petit sarango boye, banana so papa, beau s'abonner, beau partager, nazo comprendre les kambote metolo belango aw. Pesa mbote ya papa bisika zali, yemei na braza kaka, aka na braza. Ayo kana mbote, ndenge tozo tindela ye à partir ya musika vente banda ko kondongwa na ngana papa Kiesé tout ça la kaka. Ngana isimbela biso te na yeba te po anini okombo atata. À moi, à papa qui se sera ma bête. C'est la ma bête. Mais là, c'est qu'on a les canaux. Merci. C'est la ma bête. Au combat tata. Paix à moi, paix à moi, mon sang. Merci beaucoup. Papa qui se passe dans le bâton avant tout, dans le rondon. On a eu une mission ma bête. Heureusement, toi, on a des bottes. Asie, Océanie, Amérique. Tout le monde a un combo, tu vas les guérir. Oui, oui, bien là-bas. Donc, on a fait une beauté. La petite sœur Nangaï, Shekina, famille Zébélé, binonio surtout côté Boza, on a fait une beauté. Et surtout, il y a un robot sanaté, n'a pas Simon qui banque. Yémen. 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 Akana Brazza. Azana Brazza, mais Brazza, il est en Bokana. Pour Kinshasa. Angola, Kinshasa, Congo, Angola, les Amboka Moko. Si on peut s'y monter 3 fois, on peut s'y monter là, pas à Kinshasa, pas à Brazza, pas à Angola. Ok. Mais papa Kiesé, tu as tombé tanano, ma solo bêtise, belé na bâti na bandelo wapi déjà bombardé qui na débit awa, na bâti na ozula wapi. Mais maintenant on a eu ça na bandeko ba partager mission, na éviter pourquoi bato bazo kangeli ba émission papa mutema boy. Bandeko ba partager te ba o imiter. Ils ont partagé ma casse. Azana vient na ngai, azana Canada na nini ya azana Canada, vieux José Mandako. Il y a un groupe à 50 personnes à Kabola. Nous sommes à Dieu en à Kabola. Donc Kabola. Nous sommes à Kabola. Mais les pays oui que ça n'a pas besoin de kanto attends TikTok ningi za la mta 4 parties zo tindika sango kene kindi ba africain ba baba fungula mispo nde bolo papa fasa likamo bona salamate netinga bona ozile kamona o isale mate na mona yango te soki na programme na ye na programme wana ezali ka ozana bomo yo ozala parce que na Marc chapitre 9 verset 1 à 2 alobi na binono soboza awa parmi binono sobotelemi awa mingi ba mona kufa te ba mona bokonzi wana ndenge oya
ça veut dire alakaki déjà bato donc bato mingi baomona kufa te so pe yo ozala na kati ya bato wana okovivre mais ntango okovivre yango fo ozalaka na makasi po ekozala ekoya na ndenge po papa azolobaka mwana nzela tata nzela omoni mama awelelaka mwana po akati ya prince alukaka mwana po mwana ale te mais na rando ntango rando ezalaka rando ye mama bosalaka soki na mwana c'est que comme papa ça les a mabé mais donc ozala donc ozala mabé na bato ba ozala mabé ça veut dire faut bato na do ba sentir omoni tala simoki manga ko sala fatire te donc depuis mokili ezalaki créé na Adam na Ève bato bamonaki keza lokola eloko na bango privé mpona kosakana na yango zwa kaka énergie obiso tozovivre so donc ezalaki snel akatela moto ou bien $2 par jour il y a énergie oyo hein yebisaka moto alinga afuta combien mais nzambe atiki mais le fait atikaki bango bato bamoni kaka no ndeti boye c'est pourquoi papa Simoki Mbangu ye moko akitaki mpona taxe ya énergie donc faut bato bafuta énergie bato tozomona awa oyo bagaka alléluia amen faut bafuta énergie epa tata Simoki Mbangu bato nyonso omoni oyo nzambe afutisa pe mata ok merci soto zongi na Exode chapitre 30 verset 11 alobi boye Moïse tango kotanga bana Israël nombre na bango nyonso il faut mutu nyonso azala riche azala pauvre il faut bafuta na pied d'égalité il faut bango nyonso bafuta meya na mutu nyonso faut afuta meya nini ça veut donc un dixième ko donc un petit rien il faut mutu nyonso afuta un dixième eza pema eza musalo saleli na kuna balobi mukasi yana habité kasi ay bon kasi mutu kasi donc mutu pendant la semaine donc mutu ko bana kaka la kaka te au moins ndenge toza bolelo so mutu abeli so mutu lelo abeli brisque ba on meme l'hôpital ba ko salisa ofuta mbo mais so mutu azoya na église hein aye maboko na makolo a condition kaza la mobola et pe mobola vraiment oyo ya classe asuka mais so kaka azana santé azotelema donc le fait kaka azotelema il faut reconnaître que Nzambaza ça veut donc pour reconnaître Nzambaza il faut moi quelque chose wana ya chweke et donc ya na musala Nzambe mais tozo singa kana bande connaître pas kolanda ba africain beaucoup kolanda makambo ezobimawa ya makambo makasi tu vois même biso même soso to yebaki yango te mais tant bozo yango partager on a ba TikTok tia yango au moins quand côté ba TikTok ba WhatsApp ezaka ba bozo ba tu vois s'occuper biso pe ba na Nzambe ba message aux important toujours on to kata moi ba partie toujours tchaka na ba TikTok na ba WhatsApp na ba réseaux sociaux tout ça et ça la bien abonnez-vous aussi et ça la paye qui sous kitoko makasi toujours bete bo soutenir biso pe ça makasi ya osa musala oyo voilà na pesi pembo te mingi na papa Joseph hein qui konga on a vraiment papa nanga akoma bango les pères les fils les pères donc c'est un peu ça nzamba batela ye bisika zali mes condoléances na ye pe abongisa ki petite sœur na ye hein mes condoléances papa on est ensemble nous pleurons ensemble je t'aime beaucoup papa Joseph nzamba pambola yo papa kese na olobaki kamo beti kanonga na leka makambo te papa Simoki Mbangu ya 91 azosala kuna nini na kilongo lisumoko kangama lisumoko fungama tension et disons température combien 37 voilà omoni elo mona webisa yo eza ndenge papa César alobaki mbwa hein mbwa na biso aswaka bato akima na lupango mais mbwa siko asui tata akimi na balabala donc tozo banga retour à mbwa est-ce que kuna ke bako barete vous comprendre pour moi aswaka bato awa aswaka bato akimeli na lupango mais mbwa siko asui tata kotake eza problème omoni problème eza nini problème eza ya nengo moni balobaki le peuple périt par manque de connaissances peuple wana a commencé par ba congolais omoni ba mindele ba biso mutu mundi akufita ozwa maele te mais batu mundi omoni oba akufate mbalo ba komizula maele ka boye pour ba vivre événement na ndenge moko osakana te omoni tant Jésus Christ aye ti na 4e siècle
baye ko reconnaître que non o yazaki mwana nzambe na concile d'Éphèse na la 431 ba reconnaître que Jésus Christ azaki mwana nzambe mais na bato no sozalaki na bango bato baye baki ete bato pe balanda telaki veste te na ba cravate bato pe babelelaki alléluia ama donc amete après grâce ya bambila grâce ya bambila ba soda basanganaki constata ju moi idée ba nini asangisi bato na concile de Nicée concile d'Éphèse ti malembe baki ko reconnaître que non Jésus Christ mwana ya nzambe lelo evandisi masolo mais l'histoire de Tata Simon Kimbangu pour Jésus Christ l'histoire na ye 4 siècles baye ko maintenir ye tant que mwana nzambe mais Papa Simon Kimbangu toujours qu'il na no kutu siècle te kaka na début ya ministère na 21 kombo de panzanaki ba 37 000 familles et qui na déportation na 1921 ba 150 000 manistis ba 150 000 martyrs bazwaki problème et puis na batu musukutu oyo batanga te oyo nombre na bango eyebana te Papa Simon Kimbangu mais l'histoire de Tata Simon Kimbangu est une négligence. Pourquoi? Satana comme origine na ezalaki awa comme nzambaza awa Satana pe azalaka awa kuna izaka kokenda bato oyo bazalaki awa comme bazoki déjà idéologie que nzamba mona na kate abika que non comme nzamba mona na kate mais de croire que Tata Simon Kimbangu nzambe il peut ça déjà problème alors bon problème on a oyo pesa ki wana omoni lelo corps Tata Simon Kimbangu evande omoni oyo eza corps oyo eza na dire na yango ndenge nzamba sala ndenge tokendaka na pharmacie to sombi kisi omoni eza na date nango ya ko bandela na suka nango donc ndenge corps oyo ezali mais esprit te tozwa ki moi paragraphe moko ya Papa Kizenga ya Defe Kizenga Papa Kizenga ndolo bani al tango a démissionné na primature alobaki tanga démissionné oui na primature alobaki ni alobi nzoto elembi mais esprit eza jeune faut comprendre donc esprit nous na kati mais Tata Simon Kimbangu nzoto oyo kolo nango ye parce que mutu oyo asalaki mutu c'est Tata Simon Kimbangu même na Bible mona kana papa de ngenda lobaki place oyo bakomi Israël il faut biso to tchaka kimbangiste parce que kimbangiste c'est bango kutu banda benga bango ba Israël ça veut dire bana ya donc libota ya nzambe mais biso bazo benga biso na kombo ya nzambe ça veut dire bakimbangiste donc bakimbangiste donc comme idole donc comme la personne donc kimbangiste la idéologie ya kimbangisme vous comprenez mais ça c'est la véritable église o isa ya ba noir place o ba noir de sengeli ba vanda bazwa kimia corps evandi lelo na mozole mais corps wana pesa debout parce que Papa Simon Kimbangu a vivant na deux corps à la fois a vivant na corps ya yemo Papa Simon Kimbangu a vivant na corps à Papa Diangenda tango bakangi Papa Simon Kimbangu akei na prison Papa Simon Kimbangu atikala Papa Simon Kimbangu atikala na Papa Diangenda tango Papa Diangenda azo travailler azo tambola na mukili mobimba pour na ko implanter église mais sur place Papa Simon Kimbangu atikala ki c'est Papa Simon Kimbangu qui a donc Papa Simon Kimbangu qui a ngani ndenga zawana aza na redoublement faut comprendre parce que corps oyo isa corps isa na tana yango mais esprit na kiti wana moni wana na suka nango donc mutu mususu place wana ndeti ngabo na ovanda te yo ko vanda te ye ko vanda te za kiti kaka ya Tata Simon Kimbangu kiti na ye moko auta nango ayana yango auta nango donc on a monde invisible kuna yazalaki kiti aba sala monte na kiti nini kiti Papa Simon Kimbangu kenga na vanda Papa Simon Kimbangu azana kiti visible na kiti invisible na biso mona ngote kiti wana yango ya yana yango donc kiti o mona vanda la wana et donc ça doublement na kana ça veut dire les gens donc kiti wana eza dans les physique donc visible na invisible za na kati kiti wana donc kaka na kiti omoni wana o moni Papa Simon Kimbangu banda Papa Simon Kimbangu mama eza masolo tozo beta ba savant tango bakena likolo pokuna mpepe za la kati batie drapeau bamoni drapeau flotter baboki misu boye bamoni mutu moko na ngambo abi mutu ya osala nini awa bazuye ba image tango bazuye ba image ba luki batali mutu akozala wapi mais en bref tango ba savant bayaki awa bakoma na kora Papa Simon Kimbangu
bamona pa tango basava bamona papa de ngenda babenga ndenge bino bozo benga ete ça veut donc appellation na bino na komba papa de ngenda c'est insulte pour ngai faut comprendre donc c'est insulte parce que basava tango bamoni na dimension wana basava il y a ba diplôme ba 58% te il y a ba 70% te pour ton négliger donc bato wana baza na raisonnement moko ya au-dessous donc par rapport à biso donc dessous des mêlés donc wana par rapport à biso mais baye bamoni papa d'angenda ba se mettre à genoux ba savant ba apollo mutu mwindu moko na boya pas de nok mutu a bunga ka marque wana awa mutu mwindu moko te quel que soit mayele ba somba ndunda na wenzi ndunda pe bango balona te moko ka pe ba mero wana bakolia vraiment moto ba olona soute crise ekota makasi mais ba fukama ba nela msongo ba busu na ba Michel Collin ba benga papa d'angenda maître de la ligne. Mais qui est le maître de la ligne? Le maître de la ligne, c'est le créateur. Il y a ligne, il y a un maître, il y a ligne. Or que créateur, il y a ligne, c'est Dieu. Mais Dieu, wana ba mindele, ba mona ye na papa d'angenda. Ba mona papa d'angenda, donc le corps physique, ya nzambe. Oh, na Colossiens chapitre 1, verset 15. Paul a zolo bakalobi mutu, alobi Jésus-Christ, oh, bozomona, oh, il est image visible de Dieu invisible. Mais Dieu invisible, wana, avec qui ça l'apparition à partir d'Apocalypse chapitre Apocalypse 22 verset 4. Alobi natan wana tous verront sa face. Batu nyoso tu bakomona elongi ya Nzambe. Tata Simon Kimbangu. Okibiso yemba nzembo. Papa Simon Kimbangu. Yeyo. Yeyo. Donc Papa Simon Kimbangu yeyo. Il n'y a pas d'autre. Papa d'Angenda. Tant que tu bengi Papi papa d'Angenda. Donc c'est Papa Simon Kimbangu. Parce que 3 égale 1. Donc 3 personnes oyo. Origine na yango eza 1. Mutu moko c'est Papa Simon Kimbangu. Oyo amoni keza bongo te. To discuter na musika te. Na plateau pété mais il faut aller ensemble. Yo la sa force na yo. Papa Simon Kimbangu a hotelema. Elo te o moni na yebisaka yo awa. O moni donc na zo bino awa. Ngai na yebi tata Simon Kimbangu. Eza pona kodia te. Eza pe pona komela te. Ngai na yebi tata Simon Kimbangu. Olobi akufa te. Nanga no ka unene na zabu na ko ata oloba te po na tikali ki diba po question na tuna ko na mambo oloba donc okei na yo. Kasi na kei ça veut dire donc pona tali sa no tata Simon Kimbangu akufa te. Apa Simon Kimbangu. O kilongo kuna nani aza. OK, kilongo eza force. Kilongo eza force moko boya pesanteur. Izawana nani aza kuna kora tata Simon Kimbangu izawana kor oyo ya tata Simon Kimbangu parce que Bible lobi nzamba esala nini eza na forme ni mais kora tata Simon Kimbangu za kolala laliti aza na pongi mais si mutakufi pa lalaka te so mutakufi alali fozonga mabele parce que nzamba yebisi ada outaki na mabele kozonga na mabele mais korone zonga mabele te les techniques s'est développé te oyo wana eza nina mboma eza nina technique moko eza na technique moko te basala mama mikolo tozokende awa batu bakotonda na nkamba na ndenga désordre taka po wana kondima ya bino nde te kasi oyo tozoloba awa tango lelo tozolobaka il est vivant qui Jésus oui il est vivant mais aza wapi kasi poto kotuna batuti il est vivant qui Jésus il est ressuscité poto ma ressuscité ki batu bamona qui est vivant na corps na yowana mais corps wana sengela ki vanda place corps à Jésus-Christ jusqu'à présent sans doute lelo oyo tozoko pisa oyo ezana kati ya nkamba Jérusalem corps à Jésus-Christ oyo ka komoni Jésus-Christ azaki na corps na yowana parce que batu babimisi corps moko boye babimisi mundele moko boye babisi no Jésus-Christ yeyo mundele to muni na basuki ya milai ba mandefu moko milai or que Jésus-Christ était noir de nature donc na race na ye mais comme amona ki soka kufi corps oyo tikali awa bato ba kotikala kosakana na corps oyo po yebisi bango bukonzi olongwa wa ekokende place mususu nde kobotela mbuma kuna kote kokende bino bokolanda ngo plus tard bino bokolanda corps wana bokolanda nga kote na kokende tango papa d'Angenda komi na Israël après événement mbula si babimisa écriture hébraïque écriture ya ba hébreu babimisa ngona kata temple à Jérusalem vous comprenez ba pesa papa d'Angenda écriture hébreu eza lelo ti awa na paroisse matete et uta Israël
Les Israélites, ils ont drapeau na bango, ils ont un kamba, c'est la nouvelle Jérusalem. Ils ont un kamba. Kaka bango, na 4 temples à Jérusalem. Oyo wana ya kala. Bamona carte ya RDC bima. Na kati wana ça veut dire ba lakisi que na makambo yo awa nyo surtout eza awa. Mais batu au monde ba congolais ba vandi awa. Ndeka na bisa kiyo mutu oyo abotama pene bala banga ke balete. Mais attention, eloko bomaka. Nageur, plongeur, na masuwa. Eloko oyo esuki saka masuwa. Po mona sama mbai saka mbonge. Mbonge oyo na tourbillon. Utu mbonga kokine ko résister mais tourbillon. Donc tourbillon nde eza ennemi ya péché, ennemi ya boatu, ennemi ya masuwa. Na papa Simon Kimbangu 1 akufa, papa Simon Kimbangu 2 azana braza. Papa Simon Kimbangu osomoni ndeko za boye. Alalisi corps papa kese, papa ki nayebi ke oza mutu mo beta na ba flatterie na kati ole mama pasi mango kotanga na ba ki fanatisme na flatterie mama nzambe papa mboso alobaki ezalaka théâtre te na bandelelaka papa kese po yeba. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Za théâtre té. Là où le bamutumo boy avec mangiste té afandi. Faut expliquer bien. Papa Simon Kimbangu il y a 1991 à Salanini à Koufa. Azana nkamba na kilongo alali kuna corps mystérieux. Donc oyo batu bakina rotala. Température 37. Yewana lisuma okanga lisuma ofunga. Mais papa Simon Kimbangu yewana zonga kilisu na nzoto papa Simon Kimbangu kianga ninenga lakaki ke nzoto oyo kokufa mena ko zonga lisusu. O wana sakufa kitango ba papa Simon Kimbangu akufa te eza oyo ya safari o ya veste ndakufa te azana Brazzaville. So que ne bon za ko ambrier bateau et o pesa bateau posa te. Yondo se contredit papa qui se contredire. Yebisanga moto akufi azana na température. Bilo bozolo ba moto akufa mais azana na température wana ça veut dire faut ba yeba moto azana température. Ça veut dire faut donc ba chaye texto. Ba chaye nini tensiomètre. Mais ce qui tensiomètre est compté. Moto na kufi. Parce que pour tata c'est même tensiomètre contact. Est-ce que oyoki mamna lobito ça omo ça no kake ozo kanga no mato
mais tant on peut singer na zupe na gauche na zupe na droite est-ce que yo zo tuna ngai obeza ndeko mwa lobaki ya pas que yo la musique profane pe eza mutu mwa lobabo abiso moni muta betela ki olisolo aya betelo yo kai azaka ne loko linga bakisi déplacer au kanga qui a olobi ya solo to a olobi ya OK mais mutu wana ba betela ki epa ya mutu biso masolo tozo beta wa mutu abetele biso te o eza masolo zo utana munoko na nzambe parce que na Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4 ko le temps satana meki abisi e comment mieux ko meka nzambe na yote mais tanga pesa ki examen ya kuanga abisi non e komama mutu akobika kaka na kuanga te vous comprenez mutu akobika kaka na kuanga te mais mutu akobika na maloba e kobima na munoko na nzambe parmi tous ces gens ozomona awa batu nyoso oyo mutakobika na maloba na nzambe Matthieu 4:4 alors mais nde maloba ngo ya nzambe à travers mutu te eko akobika na maloba ya na munoko na nzambe sel bakimbangiste oyo bazozwa maloba ezobima na munoko na nzambe na contextation ya chapitre ba biteke mutakobika na maloba ekobima à travers te mutakobika na liloba na nzambe donc liloba na nzambe ye moko nde akoloba yango donc mutu te nzambe déjà loba ezaka maloba ope nzambe aloba déjà depuis le commencement maloba oyo donc boalaki wana na commencement ngo bino boalaki donc ngo baki nzambe banda aloba te bazobetela bino masolo mais biso donc tozwi lisolo oyo na nzambe ye na mutu te biso tozwi lisolo na nzambe ye moko na mutu te j'étais nazoyebisa yo lelo oyo si banela Armstrong ba grand héros et baka batu temena ba dimension na biso baka batu bona biso likamo boy na biso yo kanisi ndenge yo za boy lelo oyo batu bayebi yo ti ça veut dire bazo benga yo homme public donc ba bengo donc femme publique bona mutu oyo ayebani te différence ezali ya yo na ye vous comprendre donc soki donc yo batu bayebi yo so kaka so donc ozwi pas subi ozo bela lelo batu no surtout ba kobenga mais so mutu wana mususu wana beli batu ba kobenga te po bayebi ete. Vous comprenez? Ça veut donc différence ezali. Yo kanisi ndenge biso to vandi bo kaka za na mutu na minute o ndenge to vandi boy. Ngana yo ata kombo tanga ki papa mboso wana. To ndenge moko te na minute biso na ye. To za ndenge moko te. Vous comprenez? Ça veut donc moi parenthèse moko boye ezali. Donc oso moni mutu ayi koloba kombo tata Simon Kimbango. Na marque moko loyenge soit aleki kwanga, soit marque te. Biso to zo pesa sango. Oyo ya vrai au moins nga nazo makambo naza calme naza kimia l'esprit nanga sans arrière-pensée sans intérêt na fort na corps boy sans intérêt na epsa ko chaque fois awa ndenge mona yaka awa sans intérêt ata na mimio na origine nanga okomona oyo nga tala nga ba mko mususu boy na bimaka fama bo en plein air abato na biteria mon esprit betika bou faut que ndeka ko expliquer batu oyo ba indusa na dimi fuma bono mon cher pardon excuse tata Simon Kimbango nzambe discussion bandi quelle que soit discussion na suka nango to suka kaka mais so mutu mwaka belinga mbongo il faut nazo batu wana na mabango na kamba na mabango na kamba to kompe na kama na papa iza boye papa bato baye basana besoin na yo bayoka yo po yoka ba apa Simon Kimbango mamanzela kuso ezate bato to moni oyo lelo oyo yango na biso mutu soka alali soka toke bembe mutu akufi onoko o mwana mama kuluto onani akufi bato no stu to yebo na matanga chance kutu bibembe koma na ngona morgue koma na ngo sete koma na ngo tibo bimisi ngo mama eleki mais atapeka na morgue wana tanka bo bimisi ngo bo chesko cercueil boye bo vandi ba osalaka biographie na ye ba ki ma beti porte koko abeti malibaya na mwasi na yeba hotel masamete ba hotel makabo ba otala ye batu akoma suspect ba bando banga ba bate mutu akufite bo fungula cercueil so ba fungula cercueil ba monika ka tomboli liboko bo mutu apusana te même mwasi na yeso donc azo pusana abando pusana ça veut dire donc lokola ba papa kese nazo landa mama nga soki to solola nayo émission ne bandeko ba olanda ba vandi belebo soki na bengi o ndima pe mama voilà très bien
ake c'est donc ndenge yo bino zawana elo ekamusaka yo ndimisa ko papa Simoki Mbangu azanzambe kanzoto ya papa Simoki na Kimbangu na Kilongo onde krakisaka yo mona donc masolo donc vandi kana kora papa Simoki Mbangu ubandela ngo mingi onde mtelekela ko est-ce que oyebi ke Bible lobi na bien papa kesi zande so lobi na yo kaka kasi te makambo za déjà mais so ngala ngina mekaka na beto Bible epesa ko ba vertige ba moko keka biloko na ozo pe kutu biloko eza ko la donc moni biloko zo beta oya eza lo zo pesa nga donc kini na mela pona bika ndozo beta ngo mais biloko wana ndenge na pesa ko il faut ça la kande makasi isala ozo ka matin ko luka ba question pour ba réponse nga to Dieu ngo brutal question réponse ngo ozo ngo déjà kutu donc yo nano lobité mais déjà question ngo déjà nzambe déjà donc papa Simoki Mbangu déjà pesa ki ngo pour comment ça oyebi ke Bible yebisi biso na mikola suka bato ebele baobima baganga ngai Yesu azawa nzambe azawa bolanda bango te nga kuna aza te baosala kutu makambo kosanza ntina bamoto bamiracle mpo na osala ni koséduire kaka baeli bakende kaka boya kokuta 37 degré abi bokende te baloba bino naza koto oyo boya te baloba bino baza na kamba bokende te baloba bino baza na Chine te epuis alobi ke eza lisusu kongumama na ngomba te komi ya mitema papa kese moi bilo bakestion epesa okilawo yango nde oza nokomi na vertige baloba omoni so nazwi vertige seke naya deja na kati ya drink mais oyo omoni nakopesa yo eloko moko ngai ndenge ozomona lelo na telemi boye c'était Simoki Mbangu nakopesa na nde nini quel que soit niveau na yo ya théologie so ye awa na corriger erreur boye te oyebi ke eza ndeko moko to kala minute semaine prochaine bozani débat parce que azonia to mabe mikolo oyo aocorrige baerreur bahérésie selon ye ya corriger hérésie te omoni ntango satana ntango délige esalemaki satana amela bato na ye après délige satana asanzaki bato na ye tanga sanzi bango tango batindi korbo aya kotala si mai ekauki korbo akuta bato bazolia bato ya satana bapesa ye bon appétit ye pa kota na kati ya rumba ye pa lia bato wana tango bamoni babandi kotonga tempelo bato wana bango ne surtout ba se dirigeant na tempelo bakoma pe ba prêtre ba chevêque banani pona ko bongisa te mais pona ko bebisa Paul alobi malgré tout ba prétexte na bango ndenge satana ko changer te bango pe ba ko changer te lobake ngai nazala na erreur ye awa agani mais rien ngai ndenge moni nazo episa yo boye tant bazo benga fan na idéologie fanatisme de son mutu donc moni soki oza trop fanatique okobunga erreur mais ngai Kester naza fanatique te ngai Kester naza kimbangiste nazolanda tata Simoki moni omonta ngona yaka moi je parle que de tata Simoki ils a biloko oyo nga na moni ba pape chez nous da trois ba ya awa prévané pape chez nous da trois ou Égypte ya awa ndako mona na centre oyo mona ba benga ka chez nous da pourquoi ye azana lingomba na ye prêtre na marque na ye mais ndeke tongama na centre grand marabout oyo ya ba musulman alongwe na Mecque recherche ameka pouvoir na ye mais akoma awa yabi masolo grand marabout amona awa grand marabout voyage na sala awa kozonga na ye ayebi nini eleka awa pape Jean Paul II ayebi nini eleka awa fara boye na papa diangenda pape Jean Paul II ayebi bakondi nyonso moni la majorité na bato mosusu ya kundulu mpe baza awa bayebi kiye tata Simoki bayebi mais le malane mutu mwindu andimaka moninga na ye te quelle que soit eloko azosala ya grave mais mbala oyo mutu mwindu akomikufela te akomona na misu mpe akondima kozwa correction do bato bakozwa correction omoni lelo oyo ntango yo kolobaka no mutu te nga na bangi mutu te nga naza na mayele oyo nzambe apesi nga
nga nazwi mayele na nga nzambe ponga soki etanga ntiki boye omona professeur apesa cours obisaki te prof place wana namoni erreur eza omona ale bolongola ye omona balongoli donc barenvoye yo na kati ya ntiki olongo evuma na ntiki pourquoi na détectable erreur même ata ndenge navanda bona église omona ma moto aoteya ateyi na suka omona asambeli notre père qui est aux cieux n'habite moto asali déjà erreur mais erreur wana ngai na détecter ça veut dire faut batika ngai tant donc na réparer pièce wana po donc na jongisa ngo na place pour radio beta bato balobi te akoko réparer te mais erreur pour papa vandi awa nzambe faut comprendre papa vandi awa nzambe soki lelo bato bakoloba que non papa kesa soki mo eloko asoki mo intérêt te papa kese aosa l'évangile pour Jean lobi évangile oyo soki eteyami te suka pe ekoya te quel évangile parce que Jésus-Christ basobenga ngo Nouveau Testament par oubli. Qu'est-ce que vous appelez Nouveau Testament? Nouveau Testament c'est loko basali lobi na tongo mais oyo c'est déjà des siècles parce que depuis la naissance de Jésus-Christ mukanda oyo après tango baye kosala ngo parce que pour ceux qui balobi ke ndeti so to jui nanga na mwana nanga nana za mutu asika bakolobeza mwana ezanga te donc ana déjà mutu akala bakolobeza mwana mais comment donc tango bazolo ba nouvel évangile ça veut donc que Nouveau Testament c'est l'évangile de Papa Simon Kimbangu il y a déjà Nouveau Testament et ça le vont se contredire des sources casse merci nazotali ça peut contradiction donc yozoloba tango bazolo belo kwasika yebisanga so bazu Jésus Christ so bazu Jésus Christ na bumotu boye na yo na za mutu asika so bazu Jésus na yo bache bino boye batuni na batomi bale wapi mutu asika te yesu azam to bakotia ite aza omniprésent omnipotent omniscient azala ba génération non omnipotent Jésus Christ alobi na yo tata ndenga na utaki mais lelo batoyo bandimi ke na utaki pa na yo mais na zongi sanga azopsa mutu moko boye qui s'appelle Kimbangu azongisa ye place bazalaki na origine yango moni na livre wana c'est Simon Kimbangu le véritable père de Jésus-Christ vous comprendre mais comme eza lokola bozala kati ndako yo za mukonzi mais bana nostu oyo babotami na mukonzi to bandeka mukonzi bamona ka ki mukonzi ndeko na bango te bana pe bamona ka ki mukonzi tata na bango te mais batu nostu oyo bayaka na ndako na bango kotala tata na bango bamona ka ndenge bazofukama ndenge bazokomisa père na bango maître préso umela boy mais bango moko ndenge bavanda ka na ndako batikala ko benge préso te batikala pe ko benge maître te batikala pe ko loba umela te vous comprendre mais bavanda ka na mukonzi mais les jours oyo bega eko salema les jours on ndeba ko comprendre tozalaki na mukonzi awa ndeko na bino oyo alali oyo mukonzi retard non moni ba noir baza ezate ke non pona eloko moko boy te na ko bisa yo muto ozomona awa bazobenga papa kiese nengo zomona ngana za awa je suis expert na matière et explication il y a idéologie à Tata Simon Kimbangu. Merci beaucoup, là c'était juste l'introduction, mais suivant cette image où peut-être ma solo ndeko moko papa Willy a sali vraiment site moko azote kabandako pour naka toujours makambo papa Simon Kimbangu alobi ete tango ya Europe esili sengeli mwana na mwana azonga en Afrique atonga asala musala en Afrique pona mikolo ezoya makambo ezoya ovanda wapi ozala wapi voilà batina psele mawana total ndenge nini bandako esomba moningo somba yango benga ba numéro wana oningo zo mabele na yo espace na yo benga numéro ya papa Willy solo la na eke oza mwana ya papa oza ozali oyo landi na le Nazaréen pour que ayeba pe ndinga ko solo na yo ozo mabele na yo na mboka oyo ya bakoko na yo na mboka ndeto bakamboka ya bato ya Kimbangu mboka ya Lumumba mboka ya Kasavubu papa mboka za Lumumba te mboka za Tata Simon Kimbangu mais nazolo bati yo pesi idéologie kanga pe na pesa pe idéologie mboka Kimbangu mboka Kasavubu mboka Lumumba mboka même yangape la princesse de l'Éternel Tiffany et mboka na yo pe le ba ya yo mais na marque bato ba komisela ka Lumumba basaka déjà lisumu basaka déjà lisumu so moni mboka zo beba boye
eza po bato balobaka Lumumba Lumumba. Pardon, tiens, on pose. Ok, merci. Régie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Somba Ndakunayo, Somba Lupangunayo, plutôt ma belé. Likama ma belé, sangwe mandeng baloba. Mais tika to beta awa masolo ya papa kese nengal ba to beta masolo ya papa Simo Kimbangu. Yemo abenga ngo azosala yundusa, Yundusa. Azopeta yundusa. Sona ba mabe bolimbisa ngana wana na papa kese. Paul Albaki la azaki na ba paya manosa kalko ba paya. Na ba tanga ipe na pemena ba chrétien azoko tapika niti ba chrétien. Na wala na langaja papa kese poto kenaye ndenge moko. Obeti libaku dernièrement là toki na régie. Tu na beta libaku te. Na beti libaku ta mo. Obeti libaku po betisi ba lumumbiste libaku. Banga na beti banga. Donc bango balonga nde na erreur. Balonga ba erreur kombo ya Lumumba ko apporter rien awa. Et ko apporter rien ko bandaka lelo tina suka. Kombo kasavu ko apporter rien ko bandaka lelo tina suka. Oh même nani. Même ata ba président Mobutu banani baleka awa kombo na bango porter rien. Ponzambe alobi mutu akomi lokola biso wana na Genèse chapitre 3 je crois 21. Alors photo longola force, photo longola nzete wana poso kita ko simba to ko tshana etembe. Metalaka mutu asimba ko nzete wana te me achaka tembe na Nzambe. Lumumba za force na ete Lumumba za force papa Simo Kimbangu. Na pesa kiyo photo. Vous comprendre? Papa de ngenda muta gera bango ti bakina ya nkamba. Papa de ngenda muta gera bango. Bango ba gera papa de ngenda te. Bango ba gera Simo Kimbangu te. Akina ya nkamba sugula ya nkamba. Ba pesa énorme. Mais tant to gagner ezaka lokola kana kata nchikiti. Bana bazui professeur a pesi cours. Akoti bana na kata cerveau mais baketombo la préfet na mapeka. Vous comprendre? Baketombo la préfet 100%. Ah ndeti bikolo zo betaka ba 100 dam. 100 batomboli préfet. OK. Ba professeur batu ba pesa ki cours wana. Ngana ko bisa yo soki nazo teya. So na zumu mundimite na memena nkamba na mondeti na sali eloko te moi wana semaine wana. Na mona ndeti na sali eloko te. Mais évangile na ngai po emona na force nango nazo kaka batu. Ah
papa qui est toqué dans Kamba. Ah, toqué dans Kamba. Ah, tandenge nini, oh, tenga yo toqué dans Kamba. Ceux qui ont le monde, le monde, des obéis à Congo. Quand dans les signes, on a besoin de l'issue parce que nous avons lobby. L'exode chapitre 20, verset 7. Hein? Alobi awa nini? Awa alobi akolongi sate oyo nyonso akotanga kombo na ye na pamba. Vous comprendrez? Kuna alobi l'exode chapitre 20 na libandeli. Alobi ngai nzambe mutu na bimisi bino na buwumbu na mukili ya Israel ya Egypte bozalaki na yango. Bokotanga kombo ya nzambe kombo ya mutu mususu te à part ngai nzambe. Vous comprendrez? Mais tant que batu bakevana na parti politique. Vous comprendrez? Banda tongo babandika kote lumumba lobaki. Ote papa qui se queda lobaki. Ona na lobaki bazaka toujours ko sekita. Ça veut dire donc ba belezo fungwa maka malembe. Bazo kitaka aboye. Bazo kitaka. Or que ezaka na kombo moko ndenge bato réveil balobaka et puis ça melaki au-dessous de tous les noms ils komboka ya Jésus-Christ. Mais ce qu'on s'occupe que na partie ya balumumbiste. Kombo za kuna majere. Soka kolobika que no alléluia amen oko panza batu pe bako beta oka sur place. Parce que batu ba bi petit confiance na moto. Or que faut batu ba kima pa ya nzambe po nzambe atombolela bango moto na bango wana. Est-ce que la Bible a dit adieu à César? Oui, que la Bible pardon papa. Zelanan. Zela. Yesu Masia. Ba ego tuna ye pona pako. To futa pako panan. Abi il va futa pako na. Pourquoi le bac? Na César. Est-ce que pourquoi le bac? Oui, Nzambe za Nzambe. Pardon, tu es nécessité. Oui, que Bible a chaque chose à son temps. Tu as un temps où ils ont maman Nzambe. Et après un temps battre ba sangani na ba divers na bango, ba le bila maman politique. Papa. Ngate na chaki na Bible. Te wana na Bible te bakamuso mona na Bible pe utaki le côté. C'est pourquoi moni ba musulman ba sala ka contestation na la Bible. Parce que bango ba ju Coran prophète Mahoma moni ah donc je vais kopesa mukanda wana ya Coran. Yango moni ba toko na valeur ko le ka Bible. Po Bible za batunde ba vanda kina ba miyibi pe ba alaka na kati. Na ba ndoki pe ba alaka na kati. Ba chaka pe mo ba idée na bango pe kota na kati wana. So moni bato Mormon ba jwaka livre ya Mormon na valeur parce que ezaki ba écriture ba koko na bango ba tikela bango. Mais bino ba noir, biso ba noir en dehors la Bible. Lelo ba mindele ba Bible biso na bango to beba ni libala pe dai. Ba mindele ba zuba borna bango to ba na Bible na bango ba kenango. Siko yep sanga siko na kati église. Place yozo te ya ba to ba to siko donc na référence ni. Ba mindele lo ba bino biso na bino to silani. Ezaka lokola mosi na mbali na kata ndako ba osilana. Mère akoja oya zana kutu mama azwa ande nyonso agenda rango. Atika kutu père vide père abandi na retard. Siko ba mindele siko to beba ni na bango ba tu siko Bible na bango. Po Bible na bango ba to ba yiki na ba kenango. Donc papa que c'est que la Bible ezaka ba fait wana. Te maloba oya zana kata Bible maloba oya zana sur le plan scientifique. Attendez pardon. Ngana zana mukanda moko ya Charlemagne na koma ya kala. Mais ça na signature à Charlemagne. Et ils ont la signature à Charlemagne. Mukanda moko boy. Ils ont la signature à Charlemagne. Yo ko yeb sangai et puis trajan signature à Jean. Parce que à l'époque Mathieu foot ça batumpa banda ko signer. Mathieu tanga foot ça batumpa banda ko signer. Tant que Jésus qui ça foot kimpa. Ba pesa pe bango document ba signer yango. Bon ce que Jean likanda ko maka signer pour année. Oh, tout le temps, Jean chapitre 1, verset 2 à 3. Bon, pour l'année, Jean doit signer. Papa, est-ce que vous avez une signature? Signature, ça veut dire que ça. Bon, ça va. Ce que donc, tu as ça, bon, pourquoi mon Dieu a ça qui print digital pour l'année? Parce que c'est pour ceux qui ont fait place, si on a quelque simba. Donc, il faut que zonga au tia de simba. Mais papa, là, on a que Jean a commis livre na Jean. Eza kombo na yemu te koti nkati signature na mbangwana eza batu so signaka kombo na signature te yoso ba ke funda yoso lelo ke samba na l'état so kombo na mona so kombo na ezali mama Tiffany so ba komi Titani eza yote eza mutu mususu eza yote Jean komoni eza Jean te kasi te bongo eza donc eza la français bongo siko donc na hébreu komoni eza kanani na hébreu komoni eza kanani ya ndeti nga komona nga kiese utuyindula kiese ça veut dire sembo pour nga la fachate nga to sala nga fona fachate na sekaka
Utuindula ça veut dire donc batuba kanisa. Donc nzamba kanisa langa ne sengo nazanango. Et donc les sengo faute satana pe abebi sangate. Mais tango komba question ezaka kombo moko toramaki awa. Eza ni na liaison moko na ngai. Kutu d'ailleurs mikolo ya na carte ndete a soka ka ba pesi biso ba carte d'électeur komba question aux asouté. Donc chaka qui est utuindula sil. So donc ba senga prénom. So ba senga prénom na ko chaka donc prénom nga na ko chaka ta komba kimbango. Et que prénom. Et puis nous idolâtres hein. Mais papa to betona makambo awa ya Lumumba. Banda kalo no Kongo ko bonga kaka. Lumumba na makambo. Mais que so yango ne pesto za yo no zo lokota lokote beli. Nga bosa na sujet to anda ko lobela makambo. Te ya Lumumba ka savubu. Nde yango to zo lobela. Yo lobi ke kombo mususu te ba otanga. Ya balumuka. Mais ko banda to banda. Banda Congo et banda. Pourquoi comment Simon Kimbango ngo bikisa Congo te? Merci. Comment tata Simon Kimbango au mona ka biloko esala. Bino bo conjuga kana makamba papa Simon Kimbango na futur. Il n'y a qu'un seul noir. Un seul noir. Asala iloko tele mezaka tata Simon Kimbango. Elon. Lingomba o moni. Tata Simon Kimbango. Il n'y a qu'un seul noir. A telema bo liboso bato. Aloba likambo bayoka izaka tata Simon Kimbango. Parce que na kati ya colonie mutabengana ki mindele tata Simon Kimbango. Muta signaki document na gouvernement belge tata Simon Kimbango. Muta zwa mikanda ya mboka oh lelo yo vandelo zo dame fort zo dame bien. Ngako to muta tata Simon Kimbango do na okemba. Izaka tata Simon Kimbango. Donc to tiki bino bosala no ndeto yemba kanzembo tika bapo na mi basala. Tika baye po bayenge bene basepela. Biloko to zo mona oyo ko tikala. C'est pour nous. Les gens ça. Biloko to zo mona oyo ko tikala c'est pour nous. Parce que babi légiste hériteront la terre. Biso. Ndeto landi tata Simon Kimbango. Awa. Tata Simon Kimbango lobi na famille na bino soki kaka kimbangiste moko akozala te bozala bawumbu. So moni na olanda ko boy po tanga komba papa Simon Kimbango fort. Tanga ngo ma fort. Et puis banana yaka je te dis la vérité na lote londo ta mabete. Ya moni na yaka ngulu. Obi ndoto lote mkwane beti bat mabako ya. Ndoto ba yolo tenga na papa Simon Kimbango na ke kuna. Bosani na zo psa yo za mona tata Simon Kimbango. Omoni tango na zo ya boye. Tango na zo na nzela. Mama na psa ndo psa ngata na ki mwana muke so ke na likambo. Ko kanisa ngona nzela te. Kaka tango ba ko tuno kaka. Oyo koyola oli kamono yango wana. Vous comprendre? Na ko psa so na lotela ki o mabembe o mona ngati. Parce que les faits papa de ngamba lo baso moni mutu azandoki. Azolo belaka makambo bandoki. Donc azuka zaka ko insister kaka na bandoki seka zandoki te. Andoki te. Mais so moni pondo ko insister te ndoki so ki ninga na bango a insistance so ba silisi so ba kena kuna rando ekoti. Yo pourquoi do bakobebana or que mais so moni mutu azoganga ndaki azandoki te. Mais lelo oyo biso toye awa pasi yezo pesa nini batuna surtout bakle bavandi eza lokola papa mo bazaka moyibi vrai moyibi ayibaka bantaba na mboka ndeko na mwasi atikelaka mwana moko boya mwasi abokola tanga bando bokola mwana wana atikelaka mwana mobali akenda koyiba bantaba afutela mwana wana nchiki akenda koyiba mwana na silisi azupe diplôme noko wana yiba akaka akenda koyiba bantaba na bamboka misika azoteka atindi na Kisasa atangi université silisi mwana wana tanga sisi nchiki ake asombi bangombe 10 ake tina mboka binoko ngana za mwana casino lelo na sisi nchiki sisi classe na bani musala na komi patron yango moni na sombi bangombe po otika kimoyibi ngai na moni ngoza mabe noka tuni yo moni lelo moyibi eza mabe kimoyibi yo tangisi yo classe kimoyibi yo komisi yo boye lelo moni moyibi eza mabe habite oza mayele te. Donc pour ça la mabe ça veut dire faut bosser na ndenge yo zaleleli faut bosser na ngo nyonso donc ndenge yo zaleleli ya moni papa ndenge ndalobaki donc biso nyonso tout ko bandela 0 ça veut donc faut to ko bandela 0 pe nchika ko banda mana 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 vous comprendre donc 10 donc 10 moins 1 bango ba lo ba 9 biso to lo ba 0 pour na 4 à 10 ça na 1 na 0
so le ngolika 1 etikali 0 donc ba tout mono ba ko ma leçon oh na bango mo ba comprendre la ngote 10 moins 1 égale 0 etikali faut comprendre pour na kata 10 pour 1 wana zo mona wana aza lettre A na alphabet 0 na tikalika O le ba benga alpha oméga donc kaka donc on a levé kaka A oméga ne tikala sans forme tikala 0 quoi ata simoki mbango nzambe moto musute bolanda moto te ko sabino bolanda kata simo omonte lelo o batu lelo balandi lumumba batikala kana munoko lumumba batu balandi kasabu tikala bango kana munoko mais l'esprit ça mais ceux za ki bongo ceux pene za bongo pene ndi bobeta masolo ke masolo pene ndi ngolo ba yundu se uteke papa simoki mbango mais angaza kana contrôle makambo yana bien ngaza na contrôle makambo mais ndenge pena so ngala ngana ba neni abungisa contrôle makambo ye mutazaki pena na contrôle bilo ne surtout neni yaneti yana lobiti yaneti wana loko nona maboko ozai lona maboko pourquoi ici en muta welele azui ozanga taba preva koloba ke loko eza ozanga taninga kolobela mutu ana vina lokocha ngalo abando démontrer que za ye ozangi contrôle nango pour bika kende kaka na yebi kaka ozongisa ata papa yoka note yoka loko o ekata ko pema yango ata mwasi oyo na bible o bayibaki mwana abeteka elo moko o batu balobaki ke mukonza balobaki te mwana na ndenge pa mwasi alobele makambo mwana azai tozongisele mwana mais ndenge ni papa Simoki Mbangu abungisa mwana penza Kongo ebunga azomeka ko défendre mais simba te na mwana ngo yemo penda ko ta otelemela batikanga na za yote loko tuni na expliquer ngasko esala mawa omoni ba question oyo ozo débrouiller yango kaka ozo débrouiller yango mais ngasko chance ka pona yiki déjà na ba réponse déjà omoni na koyebisa yo tata ache mwasi zembi kenda na ye tango ake mwana wana botami ya 20 ans avide nchiki siko tata so ayeba olekana ne na nzela na fuba pe bakolingana mais tango akoma na ndako mama wana nde akoyebisa mwana ke mwana tata na yo eza kiese tata na yo eza mukawa mais mama koma balaki déjà mobali mosusu na 20 ans azui mwana wana kotisi ye na kombo ya tata wana oyebi lelo oyo so balobi basala ta badene bandaka ebele epanzana faut comprendre ebele epanzana donc mama nde abomba secret aboyi koyebisa bato ke mwana oyo tata na ye yeyo mama nde abomba secret balumumba babomba secret akoyebisa bango ke force oyo biso tosalaki eutaki na tata Simoki Mbangu babomba secret comme babomba secret na sima na bango passe yeli bato bakasa vubu babomba secret ke ya koyebisa bato ke si nous sommes là aujourd'hui c'est tata Simoki Mbangu babomba secret. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et
devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana ayebi tata na yete. Mwana ayebi tata na yete, tata zotu na menatika kayo na zemi. Wapi mwana? Tangu bayebisi mwana, yo mwana. Tata na oyo mwana ko banomona ngo doute abate. Donc ata zo poussa na pene na ye, abando poussa na nango na ka mwa hésitation. Vous comprenez? Donc ba congolais tata na bango tata simoki mango, mama na bango mama mwelo. Yango mobutu tango yaki na idéologie lobi tata bo moko c'était Kimbangu. Mama bo moko c'était mama mwelo. Ekolo bo moko Congo qui tous les trois Congo qui tchatsa braza Angola. Mokonzi bo moko c'était tata simoki mbango. Place wana ya mokonzi bo moko mibimisi ye moko. Frappe poids balande na bakar. Comprendre? Balande na bakar. Lumumba tangu amibeti tolo ye moko. Nous allez spectateur tata simoki mbango longwe na nzoto na ye. Babwili. À se retrouver il faut yebi sabato parce que tango bakangi Lumumba bakangi c'est le même sort na Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a lemba lobi abokendo tuna est-ce que ça maye? Est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est? Ya yebisi bango abi bango oui bokendo yebisa tala mais mutabomaki na mbele odaye na mbele. Comme Jean-Baptiste c'était élu à l'époque. Abomisi ba prophète Abal. Kofaki na mbele. Batu ba na siba balobi donc pourquoi ngai papa kiese na yebike biloko oyo ezalaka ya ngai na mama Tiffany akufi atiki bana wana ngai natikali ko reni bana wana bakembaka ngai natikali na bomengo wana ekosala eloko te parce que ezaki association na mutu moko boye bango na so moni wana mutazaki na maele lokola papa de ngenda zalaki te. Ils étaient tous des bourriques na forme papa de ngenda bakokaki ete et puis alba so alakisi musapi boyo moko osupe mwa crampe bayebi so hindeli bango nde bande ko kima papa de ngenda zo bongisa o wana batikala ko filma ngote bakomango pe na ba journaux te itikala marque ndongo zo mona bavandi wana balembongo à l'état c'est papa Simoki Mbango awa bango tout et puis makana ba journaux te balobala ngo pété tout pour nga bakenda kapé les sociétés okomona pe ba koreni ete baorenité nankamba na bamarke wana baoreni pété papa lobi boye zoba abandi ko bamba saki c'est ka bungisi biloko ebele donc biloko azoba nde sala batu balata ba veste na ba cravate batu bazwa ba spe zoba ndoka na saki zoba siko kangi saki na 2016 papa lobi zoba kangi saki parce que na 2016 tant to koti lokutakano papa lobi zoba abandi ko bamba saki c'est que biloko abungisaki ezalaki ebele omoni tango toke na lokutakano biso bambuta mutu tozalaki na bango na kati ya lokutakano papa Mario enani papa Umba na papa Katembo balobi eloko moko boye le plus important pour ngai balobi boye papa Katembo abeta lisolo nayebi ke bato ebele bafinga tango baoka komba papa Katembo bafinga alobi boye bafingaka ngai balingi te tango papa Katembo azana c'est le président de la commission de discipline tango muta sala erreur so balobi ba discipliner okomi faute po batu balingaka erreur na bango te alors que mutu aza na bunzambe fo andima erreur na ye kuna tochango nano entre parenthèses am comme sous tobeta makoma wana tochango nano to bloquer ngo nano boye baloba boye importance ngazaka na maloba wana tozokende chasse mbwa na ngai na mbwa na yo mais so tokomi na chasse mbwa na yo abetaka mbwa na ngai
so to comme na chasse mbwana yo chaque jour kaka mbwana yo abetaka kaka mbwana ngai est-ce que ngana uzala lesengo na uzala lesengo te to que de chasse mbwana abetaka mbwana nga mbwana abetaka mbwana nga na uzala lesengo te vous comprendre siko bo comme na uzala lesengo te il faut na zoka mbwana nga natika ke na chaîne or que ndenge to ke na mutu pa kanga banyemeza ka mbwana ngai mais mbwana yo abetaka kaka mbwana nga chaque jour bon ça va mbwana nga okesute pona bitumbona po bitumba mboa ekosala biso pe ba mikolo rando vous comprendre bato omoni wana biso to banda ke chasse na bango mbwana biso ko mazalaki meilleur ya bango nda bande ko menacer mbwana biso ya biso to kangena to kanga déjà na chaîne na kamba biso to kanga mbwa tiko donc to koma ke chasse kaka na mbwana bango to kanga pe so nyama te crise ekoti zoba bambisaki na tuni skola bokende na mbwana mino botiki au moins te bosale lote yo pardon ma réponse na yo ka mituna na nga pezo zo kaka kuna botiki mbwa mais fait bino botika lati mais pourquoi pour continuer ke chasse bon moi te ke bino pe ndenge bozawana bobi mape kaka batu ba ranking parce que ce botiki mbwa na bino akangaka yende mbwa na bino mtakanga banyama bozwi boseni botiki bino mo bomiyeli siko yo kanga nyama to yo sani merci mbwana nga pardon te mbwana biso oyo akanga banyama te azokumba bino o mo te ke soka kanga banyama te seke bo sepelaka nene loko mo asalaka yango bozo yakaka kaka zoba nde po fore wana ezaka na porte fungula nango siko ezaka nde pa zoba nde muta fungula la porte donc so ya funguli porte te bino pe bokota te mais ata funguli porte po bakendaka na yo po ka afungula ka porte mais bakanga ape soute bakanga su nyama te parce que po oya kangaka po tongo banyama bakanga mi bango balobi te za mbwana biso eza mbwana bino yango mbwana bino abetaka mbwana biso po mbwana biso kangaka te ça va o ya biso atikala nano na chaîne toke na o ya bino banda okende tokanga soute siko bon ndenge donc tokanga te siko faut to kitsa pe mutema so donc tolingi tolia soupe nyama tala biso tole nyama te mwana bamboka so babare nyama bazwaka libumwa nyama banie wana bachango na mai barensango bazwisiko bafua nyama wana batie na kati yo betango na badi pa masango te ya manioko ozoka ozoka makambo mais tokendaka so chasse te batu pe badamaka pe su bien te or que po batu balia bien po batu bamela mais bakopesa Kisegedi président Kisegedi Fachi Beto ber batu po bamona kaka malamu batu bayeba kaka biso toyembaka nzembo moko na église Kimbangisa na yembango licha na biso likolo ya bokonzi ya tata Kimbangu tokolonga ya solo bokonzi semo kwekotambwisa mabota maso aoze na Lumumba pe na kati ye Kimbangu mokonzi début ya refrain bino bande ko botalaka soki bino bo uta wapi yo uta wapi nani yo uta wapi awa deuxième partie koko bango banani koko na yo na makambo yo nani kombo na ye koko na yo nani kombo na ye troisième paragraphe nango molimo mosanto nani tango mutu kota uta yebite ako ignorer tata Simon Kimbangu pokota uta yebite akuta yebite koko na ye nani na ba fero ayebite mais ba yebite ka brusque mamongo non tata Simon Kimbangu nzambe a vérifier na kota uta moni parce que kota uta ba koko wana nde ba koyebisa ye mwana koto zokende kuna Kimbangu azali parce que ngana za na mwana na ndako mwana zokende classe na bisi mwana tango professeur azopesa cours fotala ka ye na elongi fotala ke tango zo na ndako osala ka répétition ya mémoire wana oyo professeur abande ko pesa les jours à kopesa bino tepeto intero moko boy siko il faut osala voyage astral il faut ozonga jour au professeur abande ko pesa cours au mona professeur kaka boy siko okosala pe ba donc on a 30 minutes okosala pe 3 minutes aussi aussi les siamo o tie réponse siko ça veut dire faut zongo kotaye mais siko ba noir ba koko na bango batikela bango makambote pour avant arriver à tata Simon Kimbangu abona na boy parce que la man caché siko faut quoi comme visible amona na boy ezali so mutaboti bana pesi bango kendoki po ba croire te que
tata Simon Kimbangu nzambe bato tout omoni batelemela tata Simon Kimbangu donc lelo balataka ba veste kaka na kombo Kimbangu bato tout batelemela kai biso sikoyo tovandaka boye totala bango parce que pour biso to moni vraiment ba mama na frappe pour nga mande omona bande awa balinga nga vraiment kasa ba beta nga mama na frappe voilà pour na tata Simon Kimbangu ba beta ngai frappe ba pota yango omoni o iza ba pota oyo posani pourquoi tata Simon Kimbangu tango kaka tango lingombe salaki tango lingomba batumo boye balongwe tango balongwe bake quelque part bato bakena na 26 mais tango tokutana na bango siko faut ba plantango côté moko boye ba kota village na biso fara boye tellement ngana zaki na biso te eloko oyo simbate soit bozonga soit donc eloko pesa nini epanzana c'était rando ya ninga mukete mena kutana na bango siko na mai ne bale nganga moko mizala jete nalia mama na lozaps ya jete mais nazaka na tata Simon Kimbangu balinga kutu donc bas la interview donc na démentir na bite fomeliwa ka tata Simon Kimbangu yango na ebisa kiyo tata Simon Kimbangu yeyo il faut chaka pe photo moni ba mikolo ya comme tu le tata Simon Kimbangu faut chaka photo tata Simon Kimbangu na meyo na face ça na face ça bon kaka mengo solo baboye na komba tata mwana molimo santo boyoki to sengi faut tata Simon Kimbangu za kana sima ba kwa luzolo lwa mbote bolanda biloko mususu wana tesa nango biloko mo apambe oleka likolo na se oleka mais liloba nzambe oleka mais papa obi que papa Simon alinga makamba ba photo te ya ba statut te statut de photo statut mais photo mama photo ba biloko papa alinga ngote même l'église ezala te biso na église ba tchaka photo te mais na ndako to tchaka photo na palais to tchaka photo ndete émission photo tchaka photo po so le bela komba Kimbangu bongo muto ayebi Kimbangu ngote aomona ndeni po za na mutu mususu ayebi ni tata Simon Kimbangu mais alanda kayo siko luka ka image kasa mona ngona photo voilà bande ko bango moko ba luka ndeni ba ko imprimer soki ba otinda makoki to imprimer yango ba sali yango soit ba ko sala on ko za demande ya papa Kiese donc pour so razo pesa ba yindu sa so mona photo wana maluyalo ya au bimsala makam so akana ke bimsate mais obi ke yo koma idolâtre moko il faut que mutu ana oazo beto mikolo aya te yeso aye na buzoba yokele mawa mais tika no toloba pourquoi lelo papa Simon Kimbangu bunda pona ba yingi ba bima na bombo mais tozui ba kondi baleki ba kondi ba bima na bombo mindele te bazaka toujours okende ko fléchir devant ba mindele bazaka toujours kokende ko luka ba pouvoir au moins c'est ka élection bandi ba tour bazo kende kana ba poto okende ko luka lelo to ko ba ka colonisation ezali mais d'une manière moderniser yango mutu mwindo akana bombo ba mindele bazo continuer toujours ko bomba biso pona ba héritage na biso ba source na biso comment ba kondi na biso bazo comprendre te musala papa Simon Kimbangu asalaki na websa yo kaya biso te les faits bango bazo tanga kombo ya bato ba ko joyelo ko te babi maudit l'homme celui qui s'est confié à l'homme. Faut comprendre. Donc nenge bato to ke ndeti na palo bande ko na biso ba se confier na papa Kizenga baza maudit bande ko na biso ba se confier na Lumumba baza maudit. On a parlé d'Afrique, on a parlé d'Afrique. Tengala kena no awa parce que poto kete babi photo le bela sika to le bela pa ya. Comme aneti ozama kamna bango ba Lumumba. Te na lebisa bangoti baya sali ezaka moko na maboko tata Simon Kimbangu. Kongo ebika kana koma. Kongo kutute Afrique. Tango kaka toke na nkamba ba mona zelo bandi ko toka papa na nkamba wona za argile za zelo moka makasi so ba buki ma partie ba niature na nzoto ko jo pe problème donc zelo toka na forme carte d'Afrique top carte d'Afrique et bimi ba tu ba ko tala ngo ba mindele pe ba ya ba tu ba so ba photo ba so pe explication nango baba ngenda lobi boye bosala clôture basala carte d'Afrique clôture ça veut dire Afrique ça la clôturer muta futa mbongo basala clôture ya Afrique c'est papa Simon Kimbangu papa ngenda donc Afrique ça clôturer oh monaka oh na Botswana oh monaka na Afrique du Sud baza clôturer na lupanga tata Simon Kimbangu
Oh ba Nelson Mandela, oh banani clôture ça. Dans le parc Tata Simon Kimbangu, Afrique. Oh quand tu m'as momoko, Africa. Ah bon, bon tenir rigueur tiens, tu sais ça ma. Donc nzembo wana so bolandi yango fuma bien. Boyoka. Tu m'as rappelé momoko boy, tango ekokiye. Amérique beta piolo, le pont d'Afrique. Parce que en Afrique, il n'y a qu'un seul chef. Parce que tant au numéro d'Azaki n'a pas Congo, Arinaki n'a Afrique mobimba. Il y avait un seul roi. Parce que le premier royaume terrestre existant dans ma belle, ça a été commencé dans Banza Congo. Babengaki yango Congo dian totila. Donc parce que le mot totila vient de la verbe tota qui signifie la totalité. Donc place au pouvoir terrestre, dans la mondela il y a pouvoir té. Hein? Mundele joka pouvoir mais il ko conserver ngote. Pourquoi na ko bisa oboy? Omoni biso bakoko na biso soki mutaza mukonzi. Azande tinandako. Azana tango mukonzi azo tambulo sentir que no oyo mukonzi. Et puis biso ba continue biso basala ka biloko ba je pambate. Omona ma mutu azo ko conserver pouvoir na ye. C'est ça na biso. Mais tango mundele aye, azu pouvoir a pesi muto yo, azala ki yete. Ako conserver ngo malamu te po eza ya yete. Eza ya yete. Omoni tango biso to vandi awa batu balobi ke neza Tata Simon Kimbangu te zabinoti kasi bo mema po atozo mema atozo no ba je mais lupanga za na kata clôture ki matin zoka to koti na kata lupango mobo to koti chien berger allemand mobo ya danger ya mutu agayar yo muto soko to sa lokolo banga te ko banga te to kangie na cage ata fashe ndenge na kata cage ya obimate. Nous moni ba noir baza awata ba fashion nini nakata kaje ba obimate. Malgré tout ba comment la forme ya ba chien berger allemand nakata kaje ba obimate. Tata Simon manga kanga déjà kaje. Kanga kaje biso sikonde toza sikonde ka ngume donc nakata surveillance totala ka mbwa nenga sa ba buzoba. Boka ngai te asa déjà na chaîne ngalipongo na bino na banga ngo fore. Même mundele sokai awatambola kana kubanga polo panga za déjà na chaîne mbwa zoganga. Mundela banga. Est-ce que l'Afrique est au koufa pour na bakondi to pour na peuple au nan ba yebi mutunini te fo ba to ba yebi histoire te nani azo bon Afrique? Est-ce que les peuple to za bakondi ba représentant ba leader d'opinion de azo bon Afrique? Eza ba leader parce que so bana nga ba bebi nga mona bebi si bango. Ils ba leader. Moni ba leader na bisa bango Ah merci. Tant bazo ba le peuple péri parce que ba leader bazo landa. Omoni ndenge za kana ba pototi. So ba kuti salité liboso ndako na yo. O futa mande na l'état. So boyi ba particulier convocation boyi pénalité ça nini. Ils matati. Mais awa ezala kati. Awa so kaka ba mon konda pesi ordre. Et suki kaka na maloba. Siko bato bazu ordre wana so ba ye ba ko sala ndenge mususu. Biso l'église kimbangiste. L'unique l'église de l'Afrique, c'est l'église Mokowana. Pourtant, l'église, c'est l'église kimbangiste. Tu sais, Bino Banganga Nzambe, place to chembeti, Bino Bakonja l'État, Mokumba Nangaya Motuya, na Pesina Bino, Pote Bokamba Bandimi Banga, donc peuple. Bino Bondimi, Omiso Banga, Mokonzi, Papa Simon Kimbangu, Awandeti Fachi. Et comme bino pa bandi, et comme bino pa ya ba peuple. Bobongoli ya molimo, bokomi ko salela na bon. En réalité pour être ministre il faut un pasteur. Pour zana nous poser ya batu mutema malamu. Faut comprendre. Pour être bourgmestre il faut la pasteur. Nenge pouvoir ezalaki na ba roi David, hein? Parce que s'il y a un roi azana prophète na yazali. Zoma ndenge yazali. S'il y a un roi azana prophète na ye. Siko ministre n'est pas un prophète naïna. Personne. Comme il y a ceux qui ont une marque mystique. Tala. Botambola na ba chaussure te. Faut botambola na ba ketch. Pour marque mbangu bokokima. Boza nango maloba tozoloba. Mais au salima. Merci beaucoup Papa Kessé. Tikato mela moi mai. Tozonga na régie. To mela moi mai. Poto ya kokota likambo pe ya moto moyindo auta pia wana tikaki bato na émission oyo elekaki. Mais avant to introduire yango tikato mela moi mai bongo tozonga
Régie, à vous. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe alela Nazarien.